Est-ce que Adjani a longo et toi Azane? Bon, Adjani a zaki na nzembo na dynastie. Oh, ayembaki. Adjani a nzembo. Ayembaki nan. Ayembaki ta. La kisanga image au frère na Adjani ba ayembaki na studio pour na dynastie. Et ça n'a ngote. Le problème est que moi na mai bango ba y retard kaka. Balingaki ba ya pas ça biso retard. Ba y retard. Donc makambo linge bima boye retard, en tout cas on n'a pas le temps. Bah pour ça ba yo ka musique bien. Ba bazaki déjà danger ba yembi déjà dit. Au moins la dynastie volume 2, il y a danger ba to banda ko zela ba yembi. Les restes en tout cas ba ma papa na ndenga bien te. Dynastie linge bima kana mingi to ya presque condamné. Parce que ba senga banzembo kala ba yebisaki ya na nzembo lobaki ke no ba pese temps. So temps ba pesa ki yo na tie ko ma dynastie bima lobi ya. So ba dépense wana tout ça bokende boye bozonga boye bato ko chaker boye monteke et rezo biso pour dynastie bima yo sala ti na nek de susu. Ozo comprendre n'invitation ko comme place ngana ça. Ça dit que alobaki ba pesa temps pour ya na nzembo. Bien sûr to pesa ki temps. Mais temps we umela pe boye te. Ayeko ya so na temps dynastie linge bima. So to tika ebima te to sala ya chanzembo. Monteke ba fanatique memba ba ko sepela te. Allons-y seulement o ayembaki déjà na faire déjà kokaki. Soleil wanga danger na mboko ayembaki déjà na dynastie ekoki ozi mutu net nzamba ba deuxième fois oyebi banda kongo za la Congo tina ne osila Congo mabialo aza danger na mboko do asa yembi déjà pona nga ekoki déjà ozi mutu net mudogo abaramba mutu ayemba abaramba pa yembi mutu ayemba yene surprise mais to lobika po micro na foko lobaka mudogo abaramba ayembi maloba ya nzambe ya sol ete ya kabiso bolingo au senti que métopé ayemi do basa danger déjà n'animation déjà celle wa za danger na mboko yu ndeko na biso roi David mutabinisa biso ya frenge ya frenge ayemi déjà pona nga ekoki et pour votre information des animateurs zawana na bombeli bino dynastie eza épisode par épisode 3 yozala ba 20 ba royemba ba jibe ba royemba mwana na épisode 3 mais dès en tout cas bao bazate malheur na bango. Chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bel et bien Dielo Mata à la présentation des Katib Sarabino, on a Congo Source ici. Actualité oblige parce que je suis pas seul, je suis déjà là avec mon invité. Il s'agit là de Bogart de la presse, l'un des communicateurs de Ferregola, Jésus de Niance, les padres Montaya Mobalobi. Actualité, et ça côté d'ailleurs, il y a Ferregola parce que le 24 juin, stade des martyrs, et Rosalate, est-ce que Basomba qui bâche toté? Tout ça, on a Bogart de la presse, mais avant déjà de passer la parole à mon invité, quant à moi, je dis un grand merci à Romain Mouchani, au fond et au moulin derrière la caméra, pourquoi pas aussi à Gérard Semboni, le DG à Hervé Kabamba, les cordons, je pense directement à mon vieux Bruno Lubika, l'argent pour un bon soin, pourquoi pas aussi à Djongo Naïmen, était avantageux, patron, je te salue. À mon vieux Chico Lubanda, des fois maître, na salué Rodrigue Matin de Master, il y a Zizalou Koussa, à Simon Bidi Izikash, pourquoi pas aussi à Madame Shuna Chanel. La Parisienne et moi, Sinzambe, Aya Willy Moucheni, le seul et le véritable code mondial. Donc, Roméo, ceux qui font le déjà, on a invité Nabiso, il y a les lots, à Bogart de la presse, à qui je dis bonjour. Bonjour, Yadje. Bonjour, Nabato, Bazo, Nabiso, Namama, donc, Mbotatro, Bagoloise, ainsi que les patrons de tous les patrons, Nabengue, Nakombo, Boski, les savait, non. Moutoana l'art, comme vous avez dérangé, te belé, comme vous avez dérangé, petit patron, Miké, Nakin. Boski le savait, ana la blague, nanenga mukete. Do jo ana la, boski le savait umela. Pona mbongo ebelo zo pesa ngai na zokoli ya pepele. Poza mbongo mususu mutapesa ka dollar mais umela kata. Apeso $100 boye umeli na hote. Keba na mbongo wana ya mbongo akisi. Mbongo ba peso $100 efeza la mbongo ya ba projet. Ba peso $100 et mati. Donc wana bosi mutapesa biso bala wana. Boski le savait. Merci beaucoup, Moukantombolo. Quand même, tu sur le nom d'Imi parce que Bagoloise, basé belé, baby, que oh yolo baka, denga la mission au benga bouche autorisé à faire gola parce que tu es bio depuis yolo ba toujours mambo, c'est vrai quoi. Donc tout que nous ce qu'on a denga actualité oblige
boni mouvement boni masolo ya dynastie volume 2 et rataki biso le 3 mars et puis to kaki ba nungu le 8 mars mais ce que dans habité yo muto zarana les padres faire réguler juste des nuances boni masolo ya dynastie volume 2. Merci beaucoup d'abord, merci pour la question. Dynastie volume 2 Zobima. Les Obima il fallait que bima le 3 mars jour férié à Botama et puis jour en opé binomo boyebi qui fait rigoler à Kendaki Dubaï. À Kendaki somba ba instrument na ba tapis ya ko aussi ba pelouse non. Donc et empêcher qu'il peut dynastie bimate et puis avant dynastie bima il faut to kende ko négocier na producteur. Alors producteur na biso biso photo kuta na e pour dynastie bima. Ya ngomoni faire à Kendaki azana Paris na moto zoloba ana Panama Kendaki matanga ya directeur artistique privé na qui est Picasso Mbaya ba kufela ki mwasi na ye na mikili faire c'était prévu à Zalawana azalaki déjà wana match les gars qui pepele bakundaki na kimia nyonso et puis l'artiste na moment où azo se préparer pour que ne soudaf tant que soudaf pour son producteur soga c'est ça yebo esili et bien non soit si ça yebo esili masola bas to robet en to kota de Stade de Marseille mais c'est que to yeba na dynastie parce que nga biso ba journaliste investigation to la mondam to yoki balobi ajani aza soutien la dynastie ou JDT Molopo ya soutien la dynastie na ebité ya jaki azali ba yemise mon affaire yembi Pascal baginte mon na ba enfin yembi mais ba yemba kinse mon affaire fayemba combien de zemu 10 chansons pour biso landa ki une intervention moi lobi ke wana zanzemu affaire mais yeba ba kinzemu na a comme prêter quoi comme prêt a chango dynastie lenge makana mingi to ya presque condamné parce que ba senga banzembo kala ba yebisa ki ya na nzembo lobaki ke no ba pesa temps so temps o ba pesa ki wana tie ko comme dynastie bi malobi lobia so ba dépense wana tout ça bokende boye bozonga boye bato ko chaker boye monteke et rezo biso pour dynastie mais au salati na nek de susu ozo comprendre na bita soko comme place ngana ça ça dit que alobaki ba pesa temps pour ya na nzembo bien sûr to pesa ki temps mais temps we umela pe boye te ayeko ya soko na temps dynastie linge bima so to tika yebima te to c'est la ya chanzembo monteke ba fanatique même ba ko sepela te allons-y seulement o ayembaki déjà na faire déjà kokaki pour nanga en tout cas na sepeli ya chaki d'abord azama sa faire hein azapena ma sa faire ba yebani dynastie eza épisode par épisode 3 et ozala ba 20 tonnes ba royemba ba jibe ba royemba mwana na épisode 3 mais dès en tout cas ba o bazate malheur na bango. Mais na de ondo lobi déjà ya Jackie JDT Molopo azali est-ce que ajani alongwe to azali bon ajani azali na nzembo na dynastie oh ayembaki ajani na nzembo ayembaki nan ayembaki ta la kisanga image au faire na ajani ba yembaki na studio pour na dynastie et ça na ngote le problème est que moi na mai bango ba retard kaka balingaki ba ya pas pesa biso retard ba retard do makambo linge bima boye retard en tout cas on n'a pas le temps. Bato baza posa ba yoka musique bien ba bazaki déjà danger ba yembi déjà dit au moins la dynastie volume 2 il y a danger bato banda ko zela ba yembi les restes en tout cas ba ma papa na ndenga bien te ozo comprendre to solo la ko o soleil wanga mutanyo ko la bango tout na quartier la tena ba vuko milelo yeah milelo na milelo mama yeah soleil wanga danger na mboko ayembaki déjà na dynastie ekoki ozi mutu net nzamba ba deuxième fois oyebi banda kongo zala kongo tina ne osila kongo mabialo aza danger na mboko do asa yembi déjà pour nanga ekoki déjà ozi mutu net mudogo abaramba mutu ayemba abaramba pa yembi mutu ayemba yene surprise mais to lobikaka faut micro na faut lobaka mudogo abaramba ayembi maloba ya nzambe ya sol ete ya kabiso bolingo au sentir métopé ayemi do basa danger déjà n'animation déjà c'est le hasard danger na mboko ndeko na biso roi David mutabinisa biso ya fwenge ya fwenge ayemi déjà ponanga ekoki et puis pour votre information des animateurs ezawana na bombeli bino ma surprise bon na rolo bananga ngwa lobako yo lobako boye ba déjà lobakaka mukatomolo lobakaka tala omoni dynastie oyo ba déjà que mbosha yembi abwaki mbosha il passe à cancel ya ma rambote bon passons à autre chose na biso que ma base avec black te faire akoilimbisa susu mutute eza net ezui le ba vientoni dynastie tango ekoya o mona ba mise mususu balobe to chiki musique ya mukili to komo yembela nzambe oh to za wa te papa na pe dynastie zobima ba surprise eza kafu ba to danger oyo yebi na mboko oyo na 5e génération bazaka danger ba yembi pona nga les restes wala bazo lelwa ne tali bisote ba msoto ba komi kokosela bato makambo
Omonika yembite ba benga yete azoko sa télévision ke o ngana zaki na nzemo na dynastie o ngai ba boy ngana sa boy o ngana longo na dynastie. Est-ce que vous savez que biso to contacter ki wana nani te bato mokili kaka pour ne pas citer le gens. Yana bato mzuzu ba moni pena ke non animateur azoko ayebi ke non ba cri wa ye na ngweza ya kala. Mais bana ma ba ko frapper na ba cri asika ye mo longo ne. Donc c'est-à-dire que dynastie eza ikiri ya banjoko. Yemba binisa bina. Mokili yemona parce que ça le seul album communauté congolaise bazozela. Wana ngana yo même na ba voisin, même na bato ya bazozela ga dynastie. Bana mposa ba yo ka bayembi nini, déplique bayembi nini. Muto yemba chubu ngana kotaka, chubu ngana zindana yo. Vous comprenez déplique. Bayembi ce qu'on a fait pomba niance na Jésus de niance. Mabezali. Mabendo zali na mais côté musubu kuna to yoka pe susu. Empire zo sala ma didi la kosa sala empire ba réuni ba massa musu ya wenge ya kala. Nini empire c'est ko fa déjà empire bakuba. Azan pour ça ba fanatique ya ba empire bakuba ba ko ma ba fanatique na ye. Ye moko azana na ba ya bina bénédiction we ranson vous avez ça sala ngo. Papa, ils a soni pona wenge maison mère bakumisa muto modèle wana zo sala soni. Wenge il faut bato ba bima so mon na ba bimise azongi susu na ndawa ba parents. Aza l'échec à son premier fils. Ya wapi? Premier fils a wengi ba benga. Ko pesa la ye wapi? Na idiot concert idiot. Ah c'est quoi? Quoi? Premier fils au pesa la na village. Papa passer le temps autant. Est-ce que tu as ce masolo on a benga ki muka tombolo parce que bato ba benga ki biso mo trop ba ba pena ki non il faut luka muka tombolo précision parce que ba bina minute yo nungu ezali donc je pense que ba tenir so regarder parce que bigara tozan nous sommes ici à Kinshasa moi ba les kaka et bigara moi brière amike mais ce que par rapport il y a ba lobi que stade des martyrs à faire égola et ko betaté parce que le 23 le 24 le 25 juin église moko de la place awa ba loi qui stade ba pesi bango pour le 23 le 24 le 25 c'est que faire école fois luka date mon sous église nini l'église à Bethel na impact c'est quoi ça mutasa futi mbongo na ye na kamwa teza lukuta omoni wana eza lukuta bato ba ke faire beta ndule mais to yebi ke eza bato bazo kende ko négocier pour le 24 faire beta ndule mais ça to pesa ki là match à pepele donc wana bomi tungisa na bino te kincha eza ba faire ke baba mabango bato misusu e ko banda ko sala ba mabulu faire aza mokolo kini teke umbo ba ko sepela te yango ko mona siko ke nzelo mona pena matedi bala wana ebonga te likolo ba biloko bino bozo mono. Parce que bakolo Kinshasa ça va faire. Tant que ko chamwa na kini ocheye pena ocheye bar ocheye libende olingo chanet affrontement okufa. Donc concert ezali. Donc ça que faire déjà asila na ki pena administration ma. Déjà producteur ya concert ebe. Nani? Fani Chisekeji. Kasi yo robenga wapi pour faire abeta te. Producteur Fani Chisekeji. Ya robenga siko yaka. Na David Mangaya. Bokilo Fachi. Ya robenga siko robenga ngomba nini pour faire abeta te. So robenga nani mboso robenga yebisanga nati David Manga producteur ya stade de matière à faire bangona Fani Chisekedi couple kitoko bakolo boro bango wana siko ya robenga benga mboso benga nani mabezali wana ngana omoni ba mamo ya ba bloko ngana ko betelo yango te na lo bango mais na sina dévoiler déjà secret à producteur ya beaucoup mokolo boro. Est-ce que babi tisiko ba on dirait promotion les padres mo ba ça la publicité rien babi wa waze ko kutu ba ça no vidéo na stade mais faire en ça la alors concert à faire la le soin kalaming concert producteur David Mangaya na Fani Chisekedi ba producteur concert le 24 ezali secrétaire à libela binomo boye bikutu secrétaire à faire ya concert aux ala kaka JR ya osala mbulu JR moura na moura sécurité na coin. Tous les quatre coins cardinaux à stade de martyrs bien sécurisés. Parce qu'il y aura des délégations. Délégation présidentielle. Et vous avez des délégations à Londres, à Suisse, à Lausanne, à Luanda. Net, j'ai toujours un débordement. À trop. Place à Zouami, j'ai toujours un débordement. Il y a la peine à concert à faire le 24 juin. Vous comprenez? Hôtel net, boss des boss, patron qui le savait. Il y a la peau, il y a chiffre K qui le savait. Donc blague de moutambo moment la démonstration au sala faire patron qui le savait au sala démonstration na podium blague te arobamba oti mususu abando kabela ngomba tuna kata stade match eza pepele ça de matière à faire ezali bako sa batute bako sa congolais te bakolo concert za présidentiel keba
keba yo mutoza na campagne na mabe keba kocha libaya tena libende obuka na petit na ngai puisque concert oza mabe communauté zo la concert oyo parce que batabi pa na bipa baza posa ba yo randoli faire azo na défi aya olongo la défi mutu te po ba o basala kuna eza défi mais to ya na défi na biso to tche to imposer yango po ya olongo lango. Est-ce que ça ils appellent solo faire gola à sombi bashi wana bon on a duba genda sani yo mon faire atambola avec agenda c'est-à-dire atambola selon calendrier naie et puis ça va annoncer alors baki nazo ke no somba instrument au faire asombi à Dubaï wana ata ozana kindele ata ozana bibwa so azobeta na stade de matière faut ya mbango yeba ke wana faire et puis to robeta au moni stade de matière instrument na biso eza uniquement ya biso to lo ya mutu te to beto to sezi to bando beti la répétition tapi asombi ya pembe mukile moni déjà so to somba ki tapi ya pembe pembe za sini ya pe parce que stade de matière oyo to zoko tango avec couleur à drapeau mboka menacé faut pembe zana pembe wana linko lo ba pe na est ya mama bazo linga faire te parce que faire débat zana mesa ya débat ya faire na prince à Monaco zana mesa papier zana mesa prince à Monaco zo ba faire changer nationalité akoma mutu à Monaco abanda ko yembele tongo midi poko faire aboya wana ya so ki faire ko trahir mboko akolo ba bon mama Silia na bana toke ko fana Monaco akena yepa changer nationalité atikane na Monaco mais tellement gazana bolingo Congo aboyaka chaque jour prince à Monaco benga tongo midi poko allô tu dis quoi chaque jour prince à Monaco benga faire tongo midi poko pour changer nationalité est-ce que moi biso to le gars na TV to le belang est-ce que mona bakota na kana fenêtre faire nenga ke François nazo de Monaco pour bakota na yeba sololi est-ce que mona ba photo on n'a pas le temps papa bakota na pas ya Rome yo mona le belang papa Jean Paul II yo mona le belang on a TV ngana ochokuta na papa Jean Paul II nga ça c'est trop enfanté yango moni misala lo ba makambo ebele na koloba na ebele faire za mutu misala Congo lelo ba comprendre que faire za militaire mboka o ateka mboka débat za soutien na teka mboka papa biso moto yebi ke le koloba intérêt individuel pour ba kumisaka yo ozala danger oke koteka mboka oke collaborer na ba Rwandais ok tout ça pour ne pas citer les gens mais batwa ba stade de mentir ezali en tout cas naza kuna te mais tu le comprendre déjà que Dieu aza militaire peuple Dieu aza militaire peuple te voilà mais si on a ndenge mamojo que parce que tozo chita pe malé mais balobi ces derniers temps de bino na bino pe ba communicateur a fait gola parce que tu senti ba jeu de ping pong koto ba salé mission ba tumbi koto no ba gola libéral yo attaque communicateur na éviter ce parce que ngamu na bino ba gola na ngambo wana kuna o ba naomi ba mpaka ba nini na bino ndire zo simba te koto. En tout cas mon frère biso ming to le bel affaire y on a le bit to le bel affaire tout ça la campagne à stade de martyr tout ça la en fait tout ça la bon en réalité le ko diviser biso eza na monté golo na golo ba finga na raté il faut to finga bato bazo ya na sens unique bazo contre faire vous comprenez en tout cas moi en tant que bogarde de la presse boye bi déjà que to zalaka boye to banda boye to koma boye na minga golo baté sauf que mutu na mutu ça la boulot pour un artiste naïe. Et ça va bagola bango moko te même monte moto akoza na ngana chika lobela faire mais faire atika ko na faire te on se comprend toi na tika pa TV tika pa télévision et lobela ka faire tongo midi poko est-ce que faire ça que data akuta na bato tika pa TV toza na idio fa télévision toza na mbandaka TV et lobela ka faire est-ce que faire ça dire que et loko tozo welela wani zate babiso yo ici to convaincre mukili babiso yo mukile yebi toko banda to welela nini biso nde to za bomoko to attaquer banguna c'est très important magambo ya boy non en tout cas moi tant que bogarde de la presse j'ai dit stop na magambo na ça sauter et puis magambo na ikozala raté so moni muto so finga moninga ne golwa ube bazo zongisa tala bango be ba golwa te parce que golwa na nenga na yebeli golwa asa wana pona ko défendre moninga ne golwa pona ko défendre moninga artiste mais so moni bango bazo soa na tout ça so tali bien kati na bango ba golwa ba ati mais ce qui véritable golwa moi je ne peux pas passer à la télévision pona finga moninga na golwa impossible e bana ndeni so ki bitu masuko yeye ke biso to za diviser bana ba bobunda il faut to za bomoko quoi donc en tout cas makamwana en tout cas tali ngaite et puis ko tikala ko tala ngaite. Moi je suis là pour faire ngana lobela faire
Dans le stade des martyrs, dans le dynastie volume 2. Point barre, maramba oh boy beauté. Ouais, donc regarde la presse question sur parce que tu as non déjà n'angala tout parce que tu as une intervention moi il y a Ken Piana na poto abi qui fait rigola à respecter gaza chanteur bon grand chanteur artiste mené na mboka na biso mais baki ba pour le stade des martyrs wana soki fait rigola a raté en haut carrière na presque tout est dindi na ba preuve tout ya sala lelo en tout cas a osenga fait rigola va bête stade des martyrs mitala bien soki nenga otela likolo déjà bien to déjà que ne Piana c'est normal et ça avec au bagango na mikili ya onde zo lobisaye faire azami ici à peuple faire azami ici à bana mboka faire ateka mboka te keni pena yeba déjà que ndenga za wana bateka bango pa ba rwandais misisa ya kumisa ka teka biso e pa ba rwandais ya on faire ça la effort pour tolonga na bombwana donc biso neto aboye nous sommes vendus déjà par les rwandais. Regardez la presse. Biso guto yoka bakutana Kagame boya apesa mbota silika bapekisa je pense que abundaki bakutani kene pia na banda bwa nguna kuna na mikili ndenga zoluka nkanda makambo etali esute awa eza babitumba le ballon séjour dans le terrain non dans le gardin kita terrain vous comprenez au monde que ngamu tuna kimisa bango ba petit wana tuna mikili pourtant na yana idéologie ake mbanga ba chankoro balimo limo yo asusu ba wa analyse oh boy to buka ngoto nyukuta yango donc ndenge azana azwata ya kopuyaka mingi ya ba pese doki abwaki nguna na mikili c'est très important d'ailleurs quand on a mona ki vidéo na mikili mais ya yo mikili pe ken ozana mikili onde nzoto ko buka uchangaka te on dirait ngolo moko boye akoti na bitochi akoti na busoto tout ça non il faut changer pakola kat ata moi choko et ko ça le moi bien pour mwindo na yo te yango tata baloteli yango o ya joueur ya Italie azara jamais bongo te azala jamais ata balbike meilleur toxicaire wana jo wana TikTok wana za na Italie wana mususu azala jamais bongo ezanzala mutezo sala bango esa ko kemba mutezo sala bango faire ko la artiste plein aza complet donc nenga za wana eza ne loko mo te ko bangisa faire eza ba plein bino mo boyebe kinchasa eza ba faire plein za na ngo lo te za 10 plein za pena boui. Donc pour n'engager pena ça de matière pour faire les abouilles. Il y a mon qui à retourner ça on donc tu bête en deux les bateaux faut pas tu bête en samedi dimanche na tongo. Oh yo ça ya bon si tongo stade parce que tu bête samedi dimanche na tongo. Il y a bien la même c'est conseil tu bête double stade de matière pour ma stade PC. Banda Ernine Boka. Tu bande en 8h parce que normalement il faut passer Moïse Mbiayemba. Stade Moïse Mbiya la langue muta ko sala lever les rideaux pasteur Moïse Mbiya tika bongoko yo bolingo pasteur na biso ba golote fayemba pena to bando parla langue mayende chere baba kaka ba roto baba kaka do fa tango ko sisa lo sambo artiste amati tango ko mata to bandi oyemba debout congolais hymne national to yembe tito silisi après mbala moko sauce bizorbi mbala moko bizorbi to bandi salanga sauce mbala moko to ça sur le retardé. Merci beaucoup mon quand na évité il faut pas s'embouter notre balandi et puis ba retenir ni na passage na lelo et pas na biso parce que tu as dit tout ça le merci la précision aussi pour le concert ba golona ba goloise tout na ba tout ba na bonne musique le 24 juin faire gol au stade des martyrs mon quand on confirmé on a évité ba mbote et puis dernier message na dernier message za que golo et goloise tout ça la bomoko to le bela l'artiste tout ce qui ba difficulté puis ba facilité et puis na ba ranking les amis tout na makolo l'artiste c'est pour tout le monde faire gol aza pona mboka na benga kaye to benga kaye okapi za pona mboka et à mutunyoso donc voilà donc normalement faut biso tout le banda ko lobela c'est très important na plus mbota to na pina zeka azo kotala biso na Paris meilleur coiffeur na kati ya salon munene salon balobi Beauté City Beauté City salon munene balobi Beauté City mbota trop na plus mbota trop na yemoko Richard Bankoke on est ensemble y a pas souci mbota trop na yemoko boss qui le savait patron de tous les patrons tous les patrons à l'art boss qui le savait et puis voilà j'ai toujours débordement depuis Luanda on est ensemble yomoko yebi quoi. Merci beaucoup. C'était là Mouka Tombolo Bogard de la presse, l'un des communicateurs de Ferrego la Jésus des Nuances. Je pense que cet entretien a fait énormément plaisir. Tout balandi biso abonné tout ya Congo Source, tous en besoin like et puis commentaire na bino bobo santé bo s'abonner massivement à na Congo Source. Un grand merci à Roméo Mouchano Zaki au forum derrière la caméra, pourquoi pas aussi à Gérard Semboni, les DG, na mon Hervé Kabamba les cordons, mon vieux Bruno Lubika l'argent propre, ya Djongo Naïmen était avantageux, patron je te salue. Na mon on appelle la musique David Loutete Gaochou, le patron, le boss David Loutete Gaochou. Pourquoi pour ça Junior tu étais là depuis Durban, Yahweh Liseke Fora.
base actualité na maboko boss Yaouli Yaoui na batu tout balanga radio le matin BGC hein BGC maître Carole Chaminga le jeune Dibaro maître Carole Chaminga le jeune Dibaro pourquoi pas aussi à Plamediro là et puis je pense qu'à toute la famille Bokungako je crois qu'on se revoit à la fois prochaine quoi bye.